makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Pantu pona ba travaux publics bobanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe. Oui, malamu na haut-parleur to se ko sepela makasi boza kolanda biso aujourd'hui tokei na ngambo ya Équateur bisika wapi to koyoka masolo ebele to tiko passer le 30 juin ya mboka na biso mais toza komona depuis papa mokonzi ya ekolo Félicitations Tshisekedi ya kota aza ko célébrer yango te azali ko présenter ba raison que mboka ezali na pasi bande comme ça azali ko kufa moyen to sepela kitolo ba ke tozali ba indépendant ezate mais na ngambu ya bande comme susu ba mouvement misusu baza ko loba ke tozara ba indépendant mais ce qui papa mokolo ndaku alobi que mboka ezara nango tozo kufa toza non moyen to sepela indépendance ezate c'est-à-dire que quelque part combat nyonso oyo balumumba et les autres basalaki tout le monde est foutu bisonine parce que peuple les a n'a pas si. Est-ce qu'on peut continuer toujours à crier indépendance ndenge ba ndeko ba binaka indépendance tchacha mondela kei to ko gérer nyonso biso moko. Mais est-ce que aujourd'hui mambango za pena ndenge to binela ka indépendance tchacha topé toza toujours na kati ya kasho ya mondele. Cette réflexion ton coup en après juste transition yo to yeba ce qui est lo to yambi nani. Voilà, on va la famille Kitawala Watchtower. Papa le kelemba mbote nani. Bote papa journaliste Mukendi. Bote na bande kunyoso oyo balandaka biso mikolo nyonso. Na pesi mbote na bakitawaliste nyonso partout na Congo mobimba pe na Afrika mobimba bisika bazwami. Mbote na ndeko na biso oyo autaki kopesa biso espace jour ya le 30 juillet kange mungu shukra. Na pesi epenza ba mbote pe ba merci mingi nzambe apambola yepe apesa ekimia. Voilà, merci beaucoup na maman Colette wazali kotela biso, merci mingi na maman Bibi Cheunou, merci na Yaya Ntsongo, merci na maman Nanuso qui soif de servir les autres toujours avec nous. Bamboute na ba Yaya nyoso uza kotela biso. Alors ya mokolo lelo e bandi to mblanda d'abord ba publicité au le temps que to ko sola masolo na lobby. Alors ngai mukeni nazali toujours se kotanga pour réfléchir sur papa na biso Lumumba nazotala ba lettre nyonso akoma depuis dans un masolo na ya depuis 16 ans sinon kokendekara toujours na continuité étude dans nazotanga yango je comprends beaucoup de choses ya mboka oyo bande ko ngai je comprends beaucoup de choses Lumumba peut-être na ba privilège ebele il fallait coopérer na occidentaux mais occidentaux bazo yibisa que mais yo moi to peso avantage mususu société parce que yo zali yo na ba missionnaire ils allaient ko simbate. C'est-à-dire que l'église catholique topé ba missionnaire ba mouvement religieux na mboka na biso ezara na pouvoir makasi parfois tout le monde a honnête ba blague ba aventure. Alors aujourd'hui nul ne peut douter même force ya ba pasteur on peut voir quand les pasteurs ont un problème comment ba institution se koki aux la mobiliser pour na bango. Mais quand le mouvement autochtone bon ça n'a pas de problème, est-ce que on voit la même chose ou pas? Est-ce que vraiment tu rebelles ta penato l'indépendance tcha-tcha? Bah institution nyonso oya ba occidentaux ils ont la puissance dans ma belé na biso mais biso moroba na Congo nous abandonnés à leur propre sort. Tant bazo rebelle la topé tant bazo loba pe makanmo na bango ils ont ma belé ya biso nyonso bande ko na biso bazo linga te to fanda esika bazo linga te ko tia miso na makambango ça fait très mal. Donc on a juste après cette publicité.
Avez-vous l'envie d'explorer le monde? Aimez-vous voyager? L'ouverture de l'esprit et de curiosité? Aïe Kinshasa mwana mama yo kelanga isango papa ndeko yo moto uti kozo examen d'état komi susa moto tepo agence de voyage eza moko soki olingi okende kotanga okozala mobimba yo papa mama olingi osala bafere to mpe mpo na bavisa touristique na bino agence ezali kaka se moko Van Travel Business oyo ezali agence ya solosolo efandisa masolo depuis ba États-Unis ti awa bazali wana elongo na bandeko nyonso oyo bafandisa masolo ya immigration na ndenge ya 2 fois te mpona kosunga yo ozwa viza na yo kitoko visa d'études visa touristique visa d'affaires to mpe olingi oasiste na conférence kopalangana te awa okozala mobimba na yango le DG intelligent le jeune leader Prosper Van Buketi oyo alobi promotion esi ebani surtout mpona bafinaliste mwana na yo akende kotanga na ba-États-Unis na ba-Espagne na Canada pesa confiance na Van Travel Business Inga bango na numéro plus 1 317 47 50 226 wana kozwa bango na WhatsApp topé na plus 1 317 812 99 40 oza mobimba. Ah oui boye avion et komi elengi Paul Kelemba de retour sur ce plateau tomoni yo elongo na bande konyoso le 30 juin bosangana ki bande ko mona ki même babilili salemaki na concession Kage na limité tomoni bande ko bazali ko bina bini tomoni vraiment que na Kinshasa pe musale zo salema makasi au parleur message ezali vraiment ko kende tozomona ba fruit ndenge batu basa si bazo ko koma toujours ebele pe déjà liloba na yo ezali nini papa lokene ma mokonzi mboka kuta zo ko célébrer le 30 juin te po te bande ko bazali ko kufa mais na ngambo na bino tomoni osangisi batu ebele et puis na sima tomoni pe image ya Lumumba likambo nini papa Lokelemba. Merci ndeko Mukendi, merci penza na motuna wana na ye penza koyebisa ba Congolais kaka bakitisa mitema ngonga ya bilaka esi ekoki bilaka ya Nzambe erataka te bilaka ekoki korate te ndenge Nzambe ayebisaki na Abraham Like chapitre 1 verset 73 alongola ki libota wana na boumbu ndenge moko Nzambe ayebisaka na bakoko na biso na prophète ete Afrika noire na kolongola bango na boumbu Congo eza mboka ya bilaka kokamwa toye komona likambo moko ya kokamwa tokomi na 5e président le 30 juin gouvernement azali ko sepela te Congolais azali ko sepela te matanga non tozana matanga ndeko Mukendi mokolo oyo ya le 30 juin ezala matanga ya liboso sepela le 30 juin ndio moni biso bakita wala toyaka mokolo wana vraiment ata bolobi ndenge nini toko sepela na mokolo wana eza mokolo moko lokumu eza mokolo moko ya valeur na Congo tozalaka coloniser tolongwe na colonisation bakoko bakufa banyoko ama mokolo wana le 30 juin il faut Congolais asepela gouvernement congolais il faut asepela parce que bakoko bawela ki bokonzi mibale ya liboso mabele na biso Nzambe akilela biso nyonso ezakati na mabele na biso ya mibale bokonzi wana ezalaka na maboko ya mindele ko banda na localité na village nata ti na posta ya munene ete tokoma na président ezalaka na maboko ya mindele le 30 juin bakoko na biso na prison ya Ikafela bapesi Emery Patrice Lumumba maloba kende kokangela mindele koyebisa mindele ke ta na bino esi esili Mika chapitre 2 verset 10
botika Congo botika Afrika bana na biso moko bakufana na bokonzi. Emeli Patrice Lumumba ndeko journaliste biso bakita wala soki tolobelaka Emeli Patrice Lumumba bakoko na biso nde batindaka Emeli Patrice Lumumba na discours bake na table ronde na molimo basigné indépendance baye bapesi mwana na bango Lumumba ye azalaki moto moko azalaki mayele koleka baoyo nyonso bazalaki na tango wana bakoko nde bapesi ye esprit kende koloba na sima okozonga totele misakiti na bino ete bofanda mondela akie bino moko bokoma bofanda na bokonzi na bino kokamwa lelo kobanda premier président ti lelo 5e président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi indépendance eza koyeba na kaka te kitawala to sepelaka na mokolo wana eza mokolo ya lokumo et puis kitawala nde toye to silisa pasi oyo eza koleka na mboka oyo indépendance oyo lelo tozwa yango kana maloba te oyo tolobelaka moto na ndenge na soki nga kitawala na lobelaka yango na ana fier po document ya indépendance preuve ya indépendance eza maboko na biso nde bakoko na biso nde batinda ki Lumumba. Voilà, alors to réfléchir un peu parce que bandeko babenga kapé biso belé tant que bolobara likambo ya lettre boza koloba que likambo lettre indépendance eza na maboko na bino. Lettre indépendance c'est dire que roi il faut ça le met pas ya roi na mokonzi ya mboka o bazali kotikala c'est dire to koloba ko la remise et reprise non ce que soki lettre faut ezala et ozala na na bureau ya mokonzi ya mboka to ozala na maboko na bino. Merci papa journaliste. Natango wana gouvernement congolais ezalaki te. Bandeko bafungola matoyi pe batia mayele na bango ba congolais balobi ba mayele. Nata wana gouvernement congolais ezalaki te. Gouvernement congolais ezalate o ezalaki kaka bakoko na biso babundaki na molimo ete bakanga gouvernement congolais puis bakanga mission colonie. Bana na bango bapesa bango pouvoir. Emeli Patrice Lumumba yaki aloba mindele bakende na simana yango mosala esila kite il faut mindele pe bazonga remise de prise esa le maete roi biso tozai sunata ya ba président 64 ans mais na mokanda wana yango tozolobela lelo papa journaliste okopesa nga mo ata na tout na gouvernement oyo naza koyoka baza ko nommer bato conseiller mosala na ye ezali nini na gouvernement soki lelo président Félix azana ba conseiller. Est-ce que maloba oyo kitawala bazali koloba ba conseiller na ba yoka te bantene nyoso balobi ba anele banani tout ça ba yoka te balanda ka télévision te soki balanda ka te basombela bango mwa ba radio batia pembeni na bango et puis ba poussa radio wana pembeni ya mokonzi ya mboka aza moto mokonzi ya mboka aza na ba conseiller mosala na nini kitawala asimbi mokanda wana tango kitawala salaki ordonnance wana na gouvernement belge était roi Baudouin et roi Léopold gouvernement congolais ezalaki te bakoko na biso nde bakotele misa gouvernement congolais kaka na mokanda wana soki mokanda wana lelo ebimi te eloko moko te ekotikala kaka kosalema na mboka na biso Congo mais mokanda ni fe bima kaka po kitawala to bimi tozoloba yango tozoganga nazoganga yango preuve ya indépendance eza na maboko ya bakitawala. C'est-à-dire que preuve indépendance toloba parce que bango bakei bapesi président Mobutu pardon Kasavubu c'est-à-dire que type Kasavubu comment qui président de la République azaki na mokamba pesa mokanda wana te. Merci papa journaliste. Mais ba congolais balandanga bien papa Kasavubu asolola na bakitawala te Mobutu asolola na bakitawala te parce que tango bakoko bapesi Emeli Patrice Lumumba maloba kende kokanga mindele aye abeti discours tango Lumumba beti discours ba kangi Lumumba babomi Lumumba ndenge ba congolais boyebi histoire esa nini efandi mokanda ekota kizamba depuis 61 ndenge eza boye bino ba français bolobela ba français bino ba anglais bolobela ba anglais ba kanga ki Lumumba gouvernement des congolais là qui déjà en place. Papa journaliste ezalaki en place tango Lumumba beti discours gouvernement etelema kito histoire de baby gouvernement etelema kite il fallait gouvernement etelema bayoka discours ya Lumumba Mobutu atrei Lumumba siko bakoko bakoti na mokanda po Mobutu awelelaki ya fanda na ibonga wana mais bakoko bapuya ki Lumumba kamsa bakabola bokonzi wana moto na moto afanda na ibonga na yendenge bakoko bakrasa ki bango siko tango Mobutu amoni boye ayeko trei Lumumba tanga trei Lumumba bato pe basimba ki mokanda ba biso to tinda ki Lumumba aloba pona motema ezala
bio na baoyo nyonso tango Mobutu atrei Lumumba biso pe tokota zamba totikela Mobutu bokonzi na ye asala yango nde bakoti na mokanda ekotaka zamba depuis 61 ti lelo ata autorité congolais moko te atikala komona yango mais na chance ya ta oyo tolobela na gouvernement ya président Félix mais baza kotia idée na kitawala te. Donc mukanda wana c'est comme lobby bayo c'est la même chose likamba mukanda. C'est-à-dire mukanda wana ndeza na pouvoir pe lisustolo. Mukanda wana eza na pouvoir même makambo boyoka papa na biso kizenga lobela bino waza na livre d'or. Mukanda wana ezali kotambola na makambo nyonso loi ya gouvernement ete gouvernement etelema tozana politique na biso etelema religieuse na biso etelema économie culturelle makambo nyonso ezakati na mukanda wana livre d'or eza livre sacré ekobima elongo na mukanda wana pona kokomisa biso na bokondi na biso bakoko basenga ki indépendance eza eza le meza mukanda te papa journaliste oyo boza kosaila lelo na Congo eza indépendant te po mokanda ya indépendance ebimana noté mokanda oyo roi Baudouin akoma na ekafela bandeko okomante yango roi Baudouin akoma na ekafela mokanda ya indépendance oyo balibelaki bakoko na biso bakotaki boloko 9,1999 bayaka kotika la 37 yete mwamba zelo mekisimba janvier bazali baluba moluba ikatange 35 wana ozoyoka Ilombo Pierre aza moto ya Equateur na territoire ya Befale numéro 1 oyo lelo mokanda wana baza kolobela lelo indépendant na Congo eza na maboko ya Ilombo Pierre. Ilombo akufa etikali na mwana na ye lofonga Ilombo Marcel mokanda ya indépendance gouvernement landa yango bien soki lelo baza kotia atembe kaka ba mouvement ebele tomoni moto na moto aza koloba mais loko na senga kawa eza ete gouvernement congolais abengisa mangomba nyonso tofanda moto papa journaliste indépendance secret eza na ba église na ta wana ba église ezalaka ebele te tozalaka kaka na catholique na protestant ba musulman tipo mission na ezalaka pa na coloniser ba koko na biso kokende koteka bango na États-Unis siko indépendance tozui lelo toza dépendant bokondi lelo eza kosalelema eza ya mindele ekomina na maboko ya baindo te pour lelo soki président Félix aza indépendant akoki ko dépendre lisusu na ba occidentaux wana te bakoki ko nyata isu mabele na biso te bakoki ko ya lisusu na ba réunion na biso ko pesa biso mayele na bango te pour indépendant na biso eza na makambo nyonso na kati pouvoir eza wana bitumba soki bakoya na nzela bitumba force pe eza wana siko indépendance au président na biso lela za ko mériter nango na peuple na ye colonisation bien indépendance ke kimia za na mboka na biso kitawala to simbi preve indépendance preve wana bosimbi yango mais non mokonzi mboka akosala ndenge nini pona akozwa mokanda wana. Oui papa journaliste oui eza télévision mokili mobimba eza kolanda pe eza première fois te na ya koloba likambo na loba kambala ombala mais loko moko naza ko rappeler gouvernement congolais kaka tembe suka ya tembe ezali po gouvernement belge bazalaka na tembe na bakoko na biso yotala nano ndenge likambo wana elongwaki na betelaki bino discours wana papa journaliste tokosenga vraiment ozongisa penza maloba on alobaki na le 30 juin vraiment papa osunga biso mokolo mosusu oti a nyoso na betaki discours ndenge likambo wana eutaki na mbonda ekomiti ya kokoma na Afrique du Sud tango elongwe na Afrique du Sud ekomi na province ya Katanga na 1936 po banda 1936 ti 5 1939 bakoko babimina boloko na ekafela na 1958 60 tozwe indépendance et ça là qui bambula combien ngana uti kolobeloko oyo lobi awa me bande ko baza ko tuna pouvoir les ali te mais borolo tsata président ndoto te alors borolo tsata ndoto po bomoni ke ba conseil bazo pesa ba conseil bazo pesa accepter voilà papa journaliste Bob Kunape oui on lobby bien yambate pesa nga président lingalo tandoto président ifalo tandoto soki président fandi na makila ya bawei wana 1999 ki akoma 5e président babenga président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo
5e président il fallait tandoto nata obiso tokomi 64 ans toza ko mériter na minyoko na pasi bakoko ba sacrifier ka makila na bango po na pasi te ete bango baleki na pasi biso to ya kozonga isusu na pasi te président Félix esika azali kobanda président tina ba conseiller na ye nyonso tina ba autorité nyonso il faut ba lota ndoto po likambo yo ba moni yango pamba ta molai roi alota kandoto bakoko babanda koyebisa ye ke okotika Congo abanda kotia tembe okotika mabele na biso abanda kotia tembe suka na yango roi kitaka na ikafela mokolo moko pe bayebisa ka ye ke lelo ezali mokolo ya suka pona yo na mboka na biso na mabele na biso atika ka Congo soki lelo président Félix ba conseiller bazawana boyebisa mokonzi ya mboka alongola Congo na boumbu na pasi ayamba message ya kitawala ba memaye na prison na ikafela esika mwana ya Ilombo Pierre asimbi preuve ya indépendance ya Congo ba mouvement nyonso ba lobelaka na Congo awa ba fanda na bango poto monike oya lobby solution ezate mais solution ekobima na mukanda oyo roi signaki indépendance soki mukanda na emonani te eloko moko te kotikala kosalema na mboka oyo soki président azaka na tembe na eloko wana likambo ezate ezanga ite eza yote eza nzambe mokokisi ya bilaka akotika Congo ka boyete nzela wa mbokonzi wana pe eza lokola balabala mutuka oyo eleki mosusu pe ekoleka lobi pe mosusu ekoleka 6h à 6h 24h à 24h soki lelo aza kotiola biso nzambe azali akopesa solution ya likambo aza kotiola biso te aza kotiola kitawala te kotiola te mais bande comme ça bazo komana bazo beta ba numéro pour papa journaliste benda bango mona peda ba benda bande ko ya ba numéro na pesi bango promesse papa pe président to pesi ye pe promesse to utaki komona na bokonzi na biso bato ya kankal bazali kopambola président de la république akeba abunda na makila ya bato yo bawela ki bokonzi oyo te tozonga na kati na elaka na biso aluka penza kitawala lombango mikolo oyo numéro ya telefone eza wana na télévision mokonzi ya mboka ba conseiller nyonso baza na ye ba sécurité nyonso batambola kapona kozwa renseignement na mboka kitawala ye ko pesa bino message mokolo ya lelo ete boluka biso to pesa solution na mboka oyo soki tembe ezali likambo ezate mbula eyindaka ba numéro pe ba pelisa ba numéro biso pe toye kaka boulevard moko pouvoir les oamaka na mai fleuve Congo ekokata makambo rapport na biso ekokende na rame ekokende tina suka ya mokili nzambe oyo akelaki mokili alalaka te 24/24 babetaka ba numéro bamonanaka na ye bapesaka solution epesamaka te biso pe tokopesa numéro te tokobeta numéro te numéro na biso eza message yoka ndeko journaliste koseka na place wana te bango bando lingaka omote bango bando voilà omone numéro tolingi tobeta numéro oyo tolingi tobeta tokotia moina sanda ezala témoin mopepe ezala témoin soki mokonzi ya mboka anyataka mabele pe amonaka moi pe mopepe ezaka kati na ye pe mopepe ezaka na mutuka na pine ya mutuka oyo ya tambolaka ayamba kitawala atia tembete numéro na beti yango wana tofundi yango na numéro mopepe 0 akase numéro 7 ya zali mwindo biso nyonso tozali baindo ye afandi na bokonzi wana po na mindele te afandi po na baindo na Congo bakoko na ye basopaka makila 9999 4 tribu Swil tribu Luba tribu Congo tribu Ngala ete bamongo esika likambo ekendaki kongala ba tribu nyonso wana soki totali premier président Kasavu bazaki mokongo abimaki na kati ya ilaka ya bakoko wana deuxième président Mobutu azaki mongala moto ya traila ki likambo ya indépendance tito koma na ba pasi oyo mbele mokanda ya indépendance emonanaki basinyaki na mokanda wana après 40 ans tokoti royaume 64 ba yibi biso 24 nano tozui royaume te tozui 4e président Moswili elaka eza koluka etikala ki moluba akokisa elaka moluba wana aza mondele te azande moluba azali kati na bilaka mais azali koyoka ba message oyo kitawala azali kopesa azali kotia tembe azaka na tembe kaka ndenge ba président nyonso bazalaka elo likambo oyo ebebaka na président Mobutu soki président Mobutu atikelaka bakoko wana ta
ndenge balobaka na Emeli Patrice loba kamsa to fandisa bino na bokonzi na bino mbele makambo ekoma na niveau te. Sikoyo président Félix ba conseiller bazawana bazo conseiller ye nini? Est-ce que bakoki kotala te ke to benga nano bato soki ba bengi biso te likambo ezate mais yebaka ke bande comme ça pesa qui piste de solution ba lobi le rôle ba Congo président liboso zaki mo Congo, c'est-à-dire que roi Zingaku va bebisaki, il y a encore un autre président au Congo, c'est-à-dire to zonga vraiment qu'il faut ba Congo le roi bango ba bebisaki bango monde ba pesa solution depuis ba rebongisa. Ndeko journaliste polémique était to luka preuve indépendance to boy polémique pona koyeba penza ke ba Congo ba bebi yoka ndeko journaliste yoka pesa ngata yoka pesa ngate na sengi yo pesa ngamo atambuke na lobi yango na vérité to boyite mais nyoso wana ezala mo Congo aza congolais non te azali congolais to voilà molu bazana bisaki loko abebisaki obebisi likambo pe elongo epa na yo ke pa moto mosusu abongisi okoyi kondima te ke oya bongisi abima aloba parce que Équateur et bebi lisusu te bebi te Mobutu ayebaki makambo wana nyo voilà Mobutu ça ayebaki yango wana e bebi me mokanda epasuka te chapeau pour yankoyika loko yo pour l'attaquer na nini ndeko journaliste abebisi ndeko journaliste ya Mobutu ndenge abebisaki alingaki koyoka maloba ya bakoko te mais mokanda ya indépendance epasuka te ezali en forme epasuka te bo commenter yango na ba français boyebisa roi Philippe roi yaka wana Congo alobaka ni na ye kosenga bino bolimbisi akoma na suka na yango bazonga na ekafela na esika basinyaki bakoko na ye basinyaki na bakoko na biso sikoyo etikali biso na ye azonga aya kamatanzela koma na ekafela asuka kana Kinshasa awate po tosilanaki awate kasasi bunja bolingo ekafela prison ya ekafela nde esika akoro ya indépendance esalemaki po ebimisa président ti lelo tokoma na 5e président kasi roi Philippe aya pape ayebi makambo bo commenter boyebisa na français ete mosala na yenganga pape esila ate des apôtres chapitre 3 verset 22 alobaki ya wenzambe akotindela bino prophète moko ya koza moto ya ekolo na bino moko makambo nyonso akobanda koloba ifo boyoka ye nganga pape aza na mission te lokola catholique mission na yesi esila depuis 58 mokanda obango basinyaki na ekafela na 51 58 bakoko babimi na libération na bango ete babimi na boloko moto soki abimi na boloko aza na bulletin na ye na document bapesaka ye po asala nyonso akoki kosala na mboka na ye moto soki akimi boloko soki bamoni ye libanda esengeli basala nini fo bakanga ye bazongisa ye na boloko bakoko babima na mokanda ya gouvernement belge. Alors, ceux qui quelque part posent au Lobapé Bongo, il y a un bande comme ça, toujours en prise, topé li boulou kara ya mondele, dans le sens que est-ce qu'il fallait ba mindele de bango ba définir biso que to komi ba indépendant, que biso to komi libéré pour ba kangeli ba ko na biso ba boma ki nani ba sala ki liso muni. Pour que bino ba bi de komu ki tout non bango, au moment où ils basé toujours même jeu. Est-ce que ils ont le rôle là chef coutumier au mindele badara pour reconnaître il faut ba la médaille, mondele ndala la médaille pour ba beaucoup vrai chef coutumier. Est-ce que vraiment ils ont un sens? Ndeko mindele ndenge bandeko baza kolobela na commentaire to boyite biso tozalaki coloniser na ba belge siko po to yebake bokonzi na biso ezwami to pesa mi valeur il faut ba belge baya basilisa makambo etikalaki siko to benga banani il faut belge baya secrétaire Angleterre aya signé signature na ete makambo wana esili et puis baumisi biso na bongo baumisi biso 64 ans bayibi 24 ans accord esalemaki na ekafela après 40 ans photokota na royaume les autres tozana 64 ans toza toujours dépendant toza indépendant te pour indépendance ezate ke tozalaka lisusu na makanisi ya bato bonzambe na biso to longwa na bonzambe ya bapaya ya kotanga ka bakombo ya Abraham ba Isaac banani tout ça indépendance na biso gouvernement na biso mundu ki ekosalema na mboka na ye matière ezali na indépendance bakobota bato ya mayele soki mondela azaka na makanisi na ye ya kokangisa mayele na ye tokangi ba fonctionnaire na biso matière na biso ebimate il faut baya kosaka minduki yao ndenge ni munduki esalema kakune ya kaka biso to maniaka ya tobetaka na indépendance biso moko ndeko oza mayele ba caméra oyo oyebi komanie mais kosala caméra oyebi kosala te mais matière eza na simandako ya ye na caméra na ye amoni matière na biso
biso moko bakolo matière tozoleka na wana tozomona yango te. Indépendance eboti makambo nyonso eza mobimba. Il faut gouvernement etelema na kimia na biso na bonjambe na biso, spiritualité na biso. Il faut tout ça la makambo na biso na mboka na biso moko nzambe akilela biso bomengo. Congo eza mboka ya bilaka. Tout ça dépendant toujours pourquoi. Voilà. Tout comme qu'on est déjà na rochité. Alors tout comme qu'on est en train de partir à Souka. Boblobeli likamopé à Papa Lumumba, mais tout le monde récemment awa lino na épée yaki cercueil épée ya kabamba ya cercueil, tout ça quand même vous allez nesengo que lino ezongi matanga pe quand même esalima ki besoin nesengo nango ndeko journaliste nyonso aneza lokuta na loba yango pe na eko rappeler lisusu ba congolais obomi moto bomi mwana na ngai pe oye kokunda ye sans effraction na l'état wapi yotala na gouvernement congolais makambo bazali ko sala oyo bazali penza ko soso la tête ilelo. Il faut gouvernement congolais asosol babomaka Lumumba sala kanini ke bakende ko bomaye et puis babomi Lumumba tomoni na filme ndenge bolakisaka biso batumbiye na kotumbo batumba Lumumba lino bakenda na yango après baye kozongisa lino bayaki ko tenter biso ete makambo yango babosana to babosana te njoka nde Kitawala azalaki vizila to yepe ko bimaka na tango wana bayaki na lino ezali lokuta bayaki nde kokunda histoire ke tozalaka kaka dépendant to koma indépendant te. Kitawala tokoki ko sepela neloko wana te. Moto oyo akundaki ebembe nde moto ayebi kote mutu ezali yo kundaki ebembe te mbala moko yeka mbala moko mutu ezali awa to kundola te. Moto atindaka Lumumba ezali ba Kitawala, moto ayebi liwa ya Lumumba ezali ba Kitawala. Sa Kitawala alobela pona likambo ya Lumumba eloko moko ekosalema te. Et puis ba Congolais boye bakake histoire indépendance secret na yango ezande na maboko ya Lumumba. Lelo Lumumba oyo bayako kunda wana eza lokuta mindele basaki lokuta. Et puis gouvernement congolais asali complicité baboma Lumumba dommage ezate bakenda na ye baye kokunda ye eloko moko peza te. Il faut bafuta 64 ans babomba ki ebembe yango na bango ya Lumumba. Il faut bafuta biso bafuti nini Lumumba Kitawala tolobela kaye po totinda kaye na kati na bao nyonso bazalaka na etawana ezana moko te asolola na Kitawala à part Emery Patrice Lumumba. Nde biso Kitawala tolobela kalikambo ya Lumumba parce que toyebi secret oyo ekobikisa mokili ya Congo pe ya Afrique noire ndena Lumumba Emery Patrice. Voilà, merci beaucoup, bien dit. Tokomi na Souka message ya Souka alors fona mokola lelo. Je pense que prochainement deuxième numéro Egoya ya ba Matéya ndenge bolobela ki to meka un peu ko procès mo moké condensé nango. Alors message nini okoki ko annoncer na bande ko nyoso na mokili mobimba. Déjà alors pour na oetikali alors toti aussi liste déjà parti wana ce que tozo qui n'est dans l'avenir. Est-ce que Kitawala peut aura pas révélation concernant Marambozo na mboka toté tokoroyeba? Merci papa journaliste. Tozo révélation te pona nini? Faut tozo révélation. Kitawala ezali lingomba oyo ebundaki na gouvernement belge tolota kabandoto kasi toza ko sala banalize to ya kokweya na motambo ya bafo prophétie pesa na mboka na biso Congo te. Toye toleki na procédure pour toye bisa bakonzi ya Congo lokola toza na 5e président ke Kitawala tobimi pona kopesa solution na mboka oyo. Prophétie ezali toza ko rappeler ba Congolais ba kitisa mitema bakanga motema bowe laka makambo oyo boza komona ba miracle ya Satana soki botangi meme na Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16 botanga mokanda wana bo manyola yango ba miracle mosusu boza komona wana eza miracle ya Satana o bato ya ba maçonnerie na ba ekankale bakotisa na mboka na biso o miracle ya 666 toye koniye yango naza kopesa vraiment message na mokonzi ya mboka oyo ya Congo président Félix. Et puis naza kopesa message na ba oyo nyonso baza pembeni na ye ko bandana ministre tito ke na ba komina bino bato bofandi na gouvernement congolais botika kotia tembe na likambo Kitawala azali koloba boyamba biso toyebisa bino secret ya mboka oyo ndenge ezaleli moto oyo akanga mboka oyo na maboko na ye ete gouvernement belge aya kosilisa likambo wana mokanda ya indépendance
aya kotanga yango topesa bino gouvernement congolais topesa o mokanda wana otanga yango obenga gouvernement belge ete roi Philippe nanganga na ye pape baya kotanga mokanda wana ke nani akomaka mokanda oyo na sima na yango oyo baza kotuna miracle tokotalisa miracle toza na bandoto papa journaliste tolotaka bandoto mais tokweya na ba motambo oyo ya bato oyo baleka na ba prophétie ya lokuta te depuis bolobaki toko oyo soki basengi bino démonstration boza prêt oui face à face toza face à face soki mokonzi ya mboka eloko mokonzi ya mboka aza koumisa c'est-à-dire bolimwa ndeko mukendi numéro ezali motako sao te po tango bato bakendaka kosambela bayebaka penza te tango ozokende kosambela il faut zala na boîte posta okobenga nani ange wana lokola bato babengaka ba Abraham ba Isaac banani fa bazaka na ba boîte posta ete numéro téléphone o eza téléphone oyo soki obengi ngai na numéro nanga na yambio siko ba ange oyo babengaka bazana ba boîte posta na bango biso toza prêt pona ba boîte posta nyonso ya kobenga baye babundaka pona bokonzi ya Congo tozana ba boîte posta ilombo na kobenga ye azana adresse na ye na mboko ya fandi akoya kosa intervention lomanga na kobenga ye efomi edwala na kobenga ye po baza wana bajizi bazali o bazalaki kosamba makambo na gouvernement belge baza wana ba avocat pe bazalaki na molimo tokobenga ba avocat na biso likambo ye kokpaya na spiritualité na biso tembe soki ezali atie biso na telenetre ete moto na moto toleka na mimekano po likambo wana na koikoloba na mosika te yo zotu na miracle na mosika yake sika na fandi soki osengi ngai na saela yo na saeli yo solo pene ya bateau de Moïse oya bwaki yango wana mondele po yo kande ko mukeni olobingo ngai siri mondele po andima bakoko na biso asigné mokanda wana Rwanda amonaki yango gouvernement oyo pena bato nyonso na ba prophète nyonso bazali awa il faut pe to monisa pe bango yango soki bazana tembe batia biso na telenetre to sala o bango balingi to kosala na mosika teke na télévision na sani na perisa moto epela na TV eza miracle ya 666 balekisa biso na telenetre to fanda wana to perisa loko oyo baza koluka na mboko oyo to tala bazwa basoda bazongisa bango bazwa ba prophète po etumba ya bergi basoda bazalaka te bazwa nde ba prophète batinda biso est tokende kobunda tolonga bitu pona na ngonga ya berge basoda bazalaka te ya basoda congolais bazalaka te babunda na basoda ya berge etumba wana ebunda makande na molimo siko nete etumba ya Rwanda awa tokende nde na molimo to bunda yango bazwa ba prophète nyonso bilombe nyonso balobaka ke indépendance ezande ya bango nde ba grand prophète bango nde banani balongola basoda tango wana esili deja bazongisa basoda baya kofanda gouvernement afandisa bato na ye siko spiritualité esengaki indépendance yekende bitumba ya Kagame wana nde eloko baza koluka. Merci bien dit. Tokomi na suka bande ko ngai salutation na bino nyonso Dr Imoko Azaki wana pe ingénieur en père assisté na Wilson. Merci na bino nyonso landaki biso bo s'abonner massivement bo partager bo aimer. Merci mingi na pasteur pour na disposition et temps. Oui. Nous banda ki bande ko balanda deuxième partie le autre commentaire qui yango. Bonne continuité, il y a un programme à Wana Parleur Télévision. On a bien notre cabane, peut-être écouter le prochain numéro. Bye bye. Weto yendola